ezalaka rendez-vous spécial oyo esangisaka mbunda ekolo na bino bandeko oyo bopesa biso confiance na fidélité ya kolanda biso mbote Congo Kinshasa Congo Brazzaville ba diaspora partout bisika bozali po na kozwa ba information ya solo pe na tango moko oyo ekoki. Avant de faire l'édition à Mokola Lelo, vous allez vous sommaire na biso boye bake. De combattre masolo la 24e session ordinaire la conférence de chef d'État na ba gouvernement ndenge basangana kuna na Malabo kuna na Guinée équatoriale la paix. De combattre le masolo pourquoi informateur moi mboka Augustin Kabuya azako umisa pour appeler sa rapport et pas mokozi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mopeli suite robita le masolo ndenge nini réserve ya folle ya Okapi ekobi menacé na ba réserve ya ba minéraux. Si kato fongola édition mokwalelo na élément oyo na uti koyebisa bino na ba sommaire bondi melanga ike 24e session ordinaire ya conférence ya ba chef d'état na ba gouvernement eselemaki na Malabo capitale ya Guinée équatoriale. Ba chef d'état ebele na ba gouvernement bazalaki wana et surtout que ezalaki organisé la communauté économique des états de l'Afrique centrale CEEAC na mokuse ko za ba détail na élément oyo. Ndeko ya Congo boye bake ezalaki na avant midi kaka ndenge boza komona na ba image ndenge mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki avec impact na idéologie na Malabo capitale ya Guinée équatoriale bayambaki kitoko na ba protocole pe akutalaki na ebele ya ba diaspora congolaise oyo bazalaki kuna na Malabo bango pe bayaki kwemba mokonzi ya mboka na aéroport bondi melanga ike masolo ezalaki na centre international Sipopo ya Malabo esika wapi mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki kokutana na bakonzi misusu ya ba gouvernement ya 11 pays ya CEEAC oyo bayaki ko participer na 24e session ya réunion régulière ya institution sous-régionale. Cérémonie à ouverture ezalaki na série ya batu ebele o balobaki na mokonzi ya masolo ndeko Théodore Obiangwema président ya Guinée équatoriale et surtout que yende apesaki ba raison ya kosangana ya sommet wana na mboka na ye. Bondi belanga ike na séance solennelle le président Obiangwema azwaki symbole ya pouvoir po yende akokumbela masolo avec impact na idéologie na mvula oyo. Cette session ordinaire, depuis l'entrée en vigueur de traités révisés, est spécialement pour deux raisons très importantes. La première, parce qu'elle est le tournant du début de la présidence de notre communauté de la part de la République de Guinée équatoriale. Et la seconde, pour être celle qui donne le fonctionnement normal de notre communauté en son début, après l'adoption des textes fondamentaux que nous avons adoptés. Oui, bake, bazwaki bata ebele na travaux na huis clos. Ba chef d'État Afrique centrale, bazwi ba résolution o ebimaki na communiqué o babetraki yango mbonda. La conférence s'est aussi vivement inquiétée de la persistance de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, de l'accroissement continu du nombre de déplacés internes estimé à environ plus de 10 millions de personnes et de réfugiés dans toute la région d'Afrique centrale. La conférence a condamné l'activisme persistant des groupes armés et des mouvements terroristes dans cette région et témoigné sa solidarité avec le gouvernement et le peuple de la République démocratique du Congo. Na kombo ya ba chef d'État oyo bazalaki na sommet wana boyeba ke le président de la République mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a remerciaki président Théodore Obiangwema la population ya Guinée équatoriale ndenge bayambaki bango kitoko. L'Afrique centrale, la CEEAC, témoignons notre gratitude à son excellence Monsieur Théodoro Obiang Nguema Basogo,
pour son engagement constant en faveur de l'intégration des peuples et du développement de la région de l'Afrique centrale. Exprimons nos vifs et sincères remerciements au gouvernement de la République de Guinée équatoriale et au peuple équato-guinéen pour l'accueil chaleureux et pour toutes les dispositions prises en vue de la bonne tenue de la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Bondi Melangaike, Temia Masolo wala kuna ezalaki CEEAC à la croisée de chemin vers la consolidation et la réforme pour relever les défis de l'intégration interrégionale en Afrique centrale. Sommet à CEEAC et Betaki Mingi Masolo à crise sécuritaire, la partie Est, la République démocratique du Congo, na rapport et à médiation Oyo, RDC à sa constat peau, na processus de transition na Tchad de paix, et puis si déjà ma résultat qui toque en peau, voilà Oyo, Tchad à constat la élection avec un partenaire idéologie en Obiso. Tobetisika Kambonda. La santé, moi, le conseil des ministres, le 8 mars 2024, mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a betaki mon ami mingi pour la activer ma seule couverture santé universelle. Bato bako bénéficier zananou, ba soldat, ba policier, ba fonctionnaire, na ba bola, tous les éléments, on a ba détail belé. Ndeko ya Congo, boye bake le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a penza maye le po masolo ya couverture santé universelle CSU na mokuse et ils ont vraiment position ya makasi na vie ya ba congolais pona mokozi ya mboka alingi ebanda nanu na ba petit peuple na face nango ya ebandeli abetelaki yango mbonda na conseil des ministres ya le 8 mars 2024 liboso ba membre ya gouvernement alobi boye gouvernement aza na droite ya kosala ba effort topepo na ko assurer efficacité nango mais ya kosala tout ya kopanza na ba territoire nyonso masolo ya couverture santé universelle et comme effective lokola ezana ebandeli esengeli liboso ba militaire ba policier na ba fonctionnaire pene babola ponyoso ezala kitoko awa la République démocratique du Congo. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengi la première ministre Mwana Mboka Jean-Michel Sama Lukonde asangisa un ministre lokola ya intérieur, ya défense nationale, ya fonction publique, ya budget, ya finance, ya santé et prévoyance sociale po babetela masolo yango ndenge nini bakokumbela yango avec impact na idéologie. Mokonzi ya mboka alingi coordination à couverture santé universelle et panzana la lombango nyonso la 26 province ya République démocratique du Congo po na consensibiliser ba institution na batu oyo basalaka na ba province ba kota la couverture santé universelle pe ba répondre positivement na bosengi ya population ya ko garantir objectif ya santé pour la mutu nyonso ko accélérer nyonso e banda ko tia processus moko oyo e kosala ke mutu nyonso azala na même morale surtout na ndenge ya bien tellement que santé est un secteur majeur ya développement de la République démocratique du Congo. Mokonzi ya mboka aza ko encourager gouvernement batia penza ba effort po la ko garantie santé moko ya malamu na mutu nyonso na nzela ya programme ya couverture santé universelle. La cadre de rappel bon dimelangai ke le président de la République Mwana Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé Kimasolo depuis le 5 septembre 2023. Il y a gratuité à maternité, na prise en charge, il y a ba bébé oyo baza kobotama na mabele République démocratique du Congo. Mingi Masolo e banina nous a la ville province ya Kinshasa na cadre ya mise en œuvre ya couverture santé universelle yango biso. Tobetisika Kambonda. Toti kaka la conseil des ministres bon dimelanga ke ba betaki masolo ebele lokola économie sécurité paix sociale boza compte rendu à Mboka Patrick Mouya ozali porte-parole ya gouvernement la popo ya Mboka écrit dans ma tête. Hommage aux femmes congolaises en général, mais particulièrement à celles qui font partie du gouvernement. Des bouquets de fleurs leur ont été offertes et une pensée a été observée en mémoire des femmes, de toutes les femmes victimes de la guerre et d'autres atrocités qui écument
l'est de notre pays. Revenant sur sa communication, elle a porté essentiellement sur 3 points. Le premier, de ses missions officielles à l'étranger. Le président de la République a évoqué les missions qui l'ont conduite du 28 février au 5 mars 2024, successivement à la République d'Angola, au Qatar en passant par le Royaume de Belgique et à Antalya en Turquie, où s'était née du 1er au 2 mars la session annuelle du Forum d'Antalya sur la diplomatie présidée par son homologue Recep Tayyip Erdogan. À Luanda, première étape de sa tournée officielle, le président de la République s'est entretenu avec son homologue João Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine dans la résolution de la crise sécuritaire et diplomatique qui sévit entre notre pays et le Rwanda. Au cours de cette rencontre, le président de la République a réitéré la position congolaise, celle de ne négocier sous aucun prétexte avec le mouvement terroriste M23, simple élément de manœuvre du gouvernement rwandais, vrai commanditaire et acteur de l'agression nous imposée dans le Nord Kivu. L'ouverture de toute forme de discussion avec Kigali a été évoquée à la seule condition de voir le régime rwandais procéder au retrait de toutes ses troupes des territoires occupés et de voir son supplétif du M23 se plier aux résolutions des processus de Nairobi et de la feuille de route de Luanda qui exigent leur cantonnement. Élément oyo toyebisaki bino na basommaire boyebaki bakongolais bazelaka ti lelo conclusion ya informateur pour gouvernement ebima meneti kaka silence radio na nyonso mwana mboka Augustin Kabuya awuti kopesa badetail oyo esali ke akoma bloqué tozwa badetail na élément oyo. Mwana Congo boyebake congolais nyonso actuellement aza kozela sorti ya gouvernement à travers ba responsabilité oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki ndeko Augustin Kabuya. Mais koyeba ezake jusque là na esika ka mupepe moko te eza koningana pe eza kopesa ba confusion et pas la population oyo jusque là baza koyeba te nini vraiment eza koleka tellement que mituna eza mingi sur ba responsabilité ya informateur esalike na matinée politique oyo ezalaki dimanche 10 mars 2024 na siège ya IDPS Tshisekedi mwana mboka Augustin Kabuya abeti masolo ya mission ya ki informateur oyo le chef de l'état apesa ye na maloba na ye abeti simbondake asilisi partie théorique pe esikali kaka partie technique mais ezala problème moko oyo esalike akoma bloqué akendaki komona le chef de l'état pona ye blocage ezala niveau que le kola gouvernement ezala reflet assemblée nationale ezala nous na ba contentieux na cour constitutionnelle le kola pe majorité ezala déjà identifié mais risque ekozala po lelo mutu mususu akolobake azala 15 députés mais na moment oyo cour constitutionnelle akokata makambu okomona au lieu de 15 et comme 8 députés na nyonso soki olandi maloba ya mwana mboka Augustin Kabuya aza kolinga te asala musala moko ya pitopale donc aza ko préféré aze la liste définitive ya cour constitutionnelle abakisi ke soki gouvernement ebimi bakokabola bakota en fonction ya poids politique mais ekokoma pasi soki cour constitutionnelle abimisi liste ya mususu ya libela ekozala lokola mosala esalemi kitoko te donc aboyi ayoka soni na ba responsabilité oyo azwi yango akendaki komona chef de l'état pe alingi azela kaka cour constitutionnelle abimisana nu liste définitive pe gouvernement ekobima awa eza boye esengeli boye bakesikoyo miso ya bakongolais esengeli etala cour constitutionnelle oyo akangi makambo po soki kaka a prononcé wana ekopermettre vraie majorité ezala identifié mais na cas de rappel esengeli bondimela ngai ke mwana mboka Augustin Kabuya oyo azali informateur tango asilisaki mosala na ye akendaki komona le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe mokonzi ya mboka asengaki na ye akomplete ba élément oyo eza kozanga yango pe esengeli boyeba depuis wana nyonso ekoma sans suite yango esali lelo tozwa ba éclaircissement mena oyo etali primature eza nango ya kosamba te selon mwana mboka Augustin Kabuya oyo abeteli yango mondake eza droit ya UDPS
Peu chef de l'État assis à rassurer donc oyo akoya la majorité yende à cause de primature. Na nyonso esengeli boye bake il est pas Tshisekedi nde azala ba député ebele na Assemblée nationale. Na oyo etali position ya mwana mboka Augustin Kabuya bondi menanga ke amibombi te alobi ke akozala candidat premier vice-président à l'Assemblée nationale kaka ndenge mwana mboka Jama Kaboun azalaka. Awa pe babakisela ke un mois de plus bondi menanga ke conclusion na ye yangonde le chef de l'État aza kozela po a nommé premier ministre na équipe oyo bakosala na ye po la correspondre positivement la besoin ba congolais. Masolo oyo eza vraiment à suivre ndenge kaka la anglais balobaka wait and see. Alors tous de la paix to komona yango biso to betisika kambonda tokende na cadre ya ba activité makaki mingi le 8 mars journée de la femme bondi bilanga ki présidente internationale ya parti biso peuple madame Sandrine Kassé Kankola Escalibanga akendaki la commune ya Maluku pour la célébrer journée internationale ya droit de la femme ensemble na ba maman na ba jeune fille oyo boza komona na benkao elekalaki avec impact na idéologie bozwa détail et pas mwana mboka Medine Kambembe pe ba image ya mwana mboka Wilfried Samba. Na cadre ya ko célébrer journée internationale ya droit de la femme, vendredi 8 mars 2024, présidente nationale ya parti Biso Peuple, Madame Sandrine Kassé Kankola, autrement appelée SKN Libanga, akendeki na menkao elongo na équipe na ye pona ko célébrer ensemble ye na ba maman na ba jeune fille ya kuna. Tango akomaki si le terrain, ba maman na ba jeune fille ya menkao ba sepelaki makasi na présence ya présidente nationale ya parti Biso Peuple pe bango bayambaki ye na accueil moko très chaleureux. Tango ye azwaki maloba, mama Sandrine Kassé Kankola atalisaki bango biti ya visite na ye pe ye alobaki ke akendeki na menkao pona ko visiter pe ko encourager ba mama na ba jeune fille oyo bazali kozwa formation ya coupe couture oyo parti Biso Peuple aza organisateur. Akendeki maboko pamba te, présidente ya parti Biso Peuple apesaki cadeau ya maputa na ba matériel nécessaire oyo ekosunga ba mama na ba jeune fille o baza kozwa formation baye bana kolanda formation na bango malamu pe basala musala kitoko. Na yango mama Sandrine Kassé Kankola apesaki message fort et pa ya ba mama nyonso na ba jeune fille ya Est ya République démocratique du Congo peye alobaki ke assemble elongo na parti politique na ye Biso Peuple baza elongo na ba mama na ba jeune fille nyonso ya Est ya République démocratique du Congo pe bango baza ko soutenir bango de loin tout comme de près tellement que activité yango elekaki kitoko boyo kandenge population ya menkao babetisaki mbonda liboso ya caméra ya magazine mbonda ya ekolo. Tozana esengo makasi parce que c'est la première fois tomona maman aye ko memela biso ba matériel ya couture en plus que azo encourager biso po bana baye ko la musala pe azo ko pesa esengo na bana pe biso ba mettre vraiment nazana esengo makasi na bakiselo tena bi kama mama Sandrine merci na ye pa mi ba député mingi to mona bango ba ya kazo ngate to voter pour na sima yo zonga aye biso biloko kute belele wi mo to sepe to na stengo nzema pambola e penza na mama makama Sandrine na sal biso po bana biso balokende bazamba bakude meme lelo bakomi kotonga bilamba bazozwa mbongo yo fele ni mbongo ba machine bazotonga yo fele bafuta bango te bafuta biso te biso to sala musala na ma Sandrine. Na titre ya rappel esengeli boye ba que à part conquête ya pouvoir parti politique Biso Peuple elongo na ye moko présidente nationale madame Sandrine Kassé Kankola autrement appelée SKN Libanga baza pe na branche ya entrepreneuriat wapi bazali kosunga population congolaise na ba formation ya ndenge na ndenge lolenge bouti komona ya coupe couture kasi ba formation mususu ezali ebele yango biso awa to betisi kaka mbonda pupu parce que musala oyo eza kitoko.
Fondation Jonathan Sango à travers FJS Devise Bazali première master au état social balobi avec 500 fois congolais pamba okozaba assistance ya kitoko pe okosepela la fin de l'année et le monde la famille na kitoko boza élément oui. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS Devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça ont lancé bango ba moni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele baya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sango congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani Tokei na élément ola ebisa ke bina ba sommaire boye ba ke réserve de fonds ya ba okapi ekomi vraiment menacé pe occupé la ba exploitant minier envahissement oyo eza kopesa ma bema kasi po ba espèce oyo bazaka mingi tela mokili esengeli l'état atala likambo oyo po na combattre la ba mammifère oyo ba komi vraiment en danger to za élément oyo na ba détail makasi Bondi melangai ke nyama o bozali komona komona ye okapi me boye bake soki otabona mokili okomona bango mingi kaka awa la République démocratique du Congo lelo nyama o okapi bakomi menacé makasi po na ba exploitation minière oyo bakomi kokota ti na ba réserve de fonds ya okapi ba réserve oyo baza koluka ba mine bakomi kobebisa masolo na ndenge moko ya mabepe risque ekozala banyama oya okapi basila na kokufa boyebake nyonso oyo eza basé na problème ya ba délimitation ya ba zone awa la kati ya ville province de Kinshasa ba expert basangani po oyo etali ba limite ya ba creuser oyo baza kokota tina esika ba okapi bazalaka likolo ya kotimola po bazwa ba minéraux bino moko boyo kandenge nini babetsaki monda liboso ya caméra na biso. Comme vous le savez, cette réserve est envahie actuellement par des exploitants miniers et nous avions retrouvé ensemble avec nos collègues de Camille qu'il y a une carte qui n'était pas correctement tracée et qui nous a posé des difficultés. Et cette carte, nous devions travailler là-dessus pour essayer de voir quels sont les carrés miniers qui sont autorisés et qui peuvent continuer à être exploités. Ba expert va décider qu'on harmoniser le terrain d'attente pour na ba limite ezala kitoko entre ba creuser na esika ya fond ya ba okapi. Nous sommes en train de travailler ensemble pour qu'on puisse harmoniser et trouver un terrain d'attente où
la zone de réserve RFO sera maintenue dans ses limites et les exploitants miniers qui sont dans les zones autour des zones RFO doivent être bien régulés par rapport conformément à la loi. La réserve ya fond ya ba Okapi ezako occuper environ 1,5 ya zamba kuna na Ituri pe esengi kobatela yango po tozanga baras oyo te na mokili surtout yango nde ezalaka aussi parmi masolo oyo etambola kitoko na kati ya tourisme yango esengi vraiment bakozi bakota kati ya masolo oyo po nyonso ezala kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda tozongi susu la journée ya 8 mars ezali journée ya bamama boyebake na village ya ngambo mima oyo wakula pe vraiment en tout cas population basepeli po babi depuis mboka one ebanda mbala liboso baza chef ya motema malamu oyo elongo la première dame ya mboka na mawawa bapermettre kosepelisa bamama ya kopesa bango bamaputa nyonso esalemaki avec impact na idéologie toza élément oyo na bokebi nyonso Nekolanga ya Congo bondi melanga ke eyindaki avec impact na idéologie na cadre la journée de la femme au tobengaka le 8 mars mingi ya 2024 boyebake na village Ngambumi tope village Mawawa oyo ekumbamaka na lesa majesté Prince Ngabio Kitakita asalisaki mobange na activité po la kopesa esengolo ba mama o bazala kata village wana kaka ndenge bozali komona botala ndenge nini barépondaki présente ebele na cadre invitation oyo la première dame molongani ya lesa majesté Prince Ngabio Kitakita asalaki esika ba mama kola pe bayaki ebele babandaki nanu na 1 minute de silence po la kokabola mawa na ba mama ya partie est ya République démocratique du Congo pe yemoko la grande dame la première dame alendisaki ba mama ndenge nini esengeli bavanda na bafoye na bango na mibali na bango po la kobata na libala na bango ezala kitoko po mwasi esengeli te azalaka ya kombo me esengeli azala mwasi oyo azali ko incarner ba valeur féminine la société congolaise. Mama na likambo na biso na tongo na lelo eza nini? Mwasi nde asimbaka ndako, mwasi nde azalaka mutu ya tre na kati ya ndako na ye. Bapapa bazalaka bana mike boye te soko ozobatele malamu te akosala nini tellement que balobaka derrière une grand-mère il y a toujours un grand monsieur. La première dame a présenté qui devant ma maman les sa majesté Prince Ngabio Kitakita de manière que baebake yende apesi pouvoir ya kosala ba action wana mokozi pe kitaki esika wana ba mama bayambake kitoko na loyembo bino moko boyo kanenge nini alendisaki bango moke sepeli makasi pe na tondi nzambe na tondi pe bino ba mama na ngai na ndenge boye lisusu na mokola lelo poto mona lisusu lokola pe azalaka moto ya bato ezaki journée moko historique akabolaki bamamba maputa ya kosepela ya kobina elongo na bango synonyme kolakisa ke alingaka bango na motema moko bazwaki bamaputa bamama balobi esengeli batémoigné bolingo oyo bamonaka vraiment epai mokozi na bango na epai na bango bakonzi nyonso batilaka biso oyo akadreke biso ye azalaka te kaka ye nde aye aencadre biso makasi tosepeli makasi ndenge papa na biso ayambi biso bamama probleme eza te tosepeli azoencadre biso malamu pasi ekozala mingi te mo na ye azali akosutenire biso Merci papa, merci na papa. Azala seko na mwana biso. Nasuka masolo bino moko bota la population o azala ki wana surtout mingi ba notable ndenge nini babetsaki pe mbonda. Sengo pona msala lelo ndenge sala beli. Tolaki na mwe pesa bokisaki pola mama mawawa basololaki na mama elongola mama tosolaki toya kokisa na mama mawawa tokabola maputa tolia na bango tomela na bango yango esengo na nango lelo mama balobi mbala liboso ya kwa pesa lokola mboka oyo yango esengo na wana
nasepeli mpona mokolo lelo monene mokolo esengo omona bamama awa na mboka oyo ya mawawa me kasi eloko mama asaleli biso eza mama motuya makasi ya koleka parce que c'est la première fois depuis que naza na kati ya biro ya quartier Ngaliema vraiment namona mama kosala makambo minene mpona ngai eza makambo minene makambo ya comportement ya bamama esengeli biso bamama tozala mwasi ya mayele mwasi ya mayele aza mwasi akreaka autant mwasi azokreye nde azonourrir ekolo azonourrir ndako mpe bana baza na kimia ngambo ya papa mpe ntango mwasi azokreye papa azosepelake mwasi oyo aza pembeni azali mpona ebongo ye moko la première dame molongani ya lesa majesté prince ngabi okitakita aloba te mpo azwa zero message nazolasela na mawawa baza na kimia chef na bango chef coutumier prince ngabi aye mpona kopesa kimia na mboka oyo aye mpona kobakisa ye mpisi na mboka mawawa donc journée ya lelo eza journée moko malamu mpona biso mpe mpona bamama mawawa moke oyo nzambe apambolaki chef coutumier prince ngabi akaboli yango na bamama bazolia bazwi makusa batuka esengo eza makasi na kati ya mboka mawawa lokola ye mei apesaki bango autorisation ya kosangana avec un partenaire idéologie les sa majesté prince ngabi okitakita ye mpe abetsaki masolo me mingi mpe akebisaki ba oyo babetaka masolo na ndenge ya nkuku mpona koluka komema désordre na village ngambomito mpe na village mawawa na bini na bamama puisque eza vraiment symbole moko makasi bamama bamoni na biso pasi ya bango nde babotaka biso bamona na biso pasi na maternité kosukola ti ndenge tokoli boye donc yango moni ke na mokolo yango eza mokolo oyo na dédie yango epa bamama donc kopesa bamama na ngai lokumu bamama ya village na ngai kopesa bango lokumu na ndenge mokolo oyo esalami lelo donc ezali mpona bamama nde napesi ma lokumu mpona bamama nyonso ebanda kitoko mpe esila kitoko yango tokosenga bolingo bomoko ezala kati na bango de manière ke mboka mawawa ezo développement ya kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda tala ndenge tokomi na suka édition mokolo lelo me avant tokabwana na bino bozana luba titre ya oyo makaki information ya mokolo lelo boyebaki 24e session ordinaire ba conférence ba chef d'état na ba gouvernement et salemaki avec un partenaire idéologique kuna na Malabo capitale ya Guinée équatoriale pe boza sous élément oyo mwana mboka Augustin Kabwe a kopesa éclaircissement pourquoi azali ko wumisa pour kopesa rapport en qualité informatique par le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe boza sous élément oyo nini ba mamifère oyo to benga mimi ba okapi ba komi en danger likola ba exploitant minière. Merci de la confiance, de fidélité au Bopesa Kibiso Uto et Bandelite Souka, édition Mokolo Beboybaki, édition et Simamaki et Père Maman Medrine Kambembe Simé Caméra, mais ça là qui te colle à Mboka, Wilfried Samba, réalisation de montage, il y a ingénieur Igrid Matetanga à l'aide de la présentation, mais Boybaki, ceux qui vont s'abonner à tout moment à la chaîne YouTube, la version Bonda École officielle, et ça on peut s'abonner sur S, on peut la courage pour continuer comme ça, Moussala qui toko. Mais, passeport publicitaire na bino pe na ba activité na bino boy la biso to le faire ba primo ko kitoko eux allez vraiment que beaucoup tata conquérant mon côté na niveau na ba télévision surtout to kuta la prochaine masse au collège azongité je vous aime beaucoup plus bye